batata, bamama, bandeko waboli, mbote na bino. Boye malamu na motivation lingala. Nazali Patrick Chimama, tata ya mayanga. Lelo tokolobela kobongisa ba goal na yo na vie. Nto kobongisa ba ndoto na yo na bomoi. Nto ba vision na yo na vie. Mokili oyo ezali wana te pona kokokisa baposa na yo. Ekoki kozala ke oche makanisi na yo na goal songolo, to na vision songolo, to na ndoto songolo, to pakala. Ozomeka na makasi na yo nyonso. Elingi koloba te ete ekokokisama pona yo. Soki ekokisami pona yo, bien sûr, ezalaki ngonga ya malamu. Ezalaki ba décision na yo ya malamu. Ezalaki ba action na yo ya malamu oyo yo osalaki. Ezalaki destin na yo. Anto, lolenge na yo ya kozala nde ememi yo tika na bengango succès. Kasi ekosalema boye pona moto nyonso te. Alors, biloko ekoki kaka kosalema soki yo moko oplanifie yango liboso na makanisi na yo. Soki yo oplanifie yango na makanisi na yo te, soki ozali ata na vision moko te na vie na yo, soki ozali ata na goal moko te, ata na ndoto moko te na bomoi na yo, goal to ndoto ekoki koya te. Ata soki eye, yo okoyeba yango te. Alors, soki ezali important pona yo ya ko accomplir eloko songolo to pakala na bomoi na yo to na vie na yo, na banzi ete accomplissement ya liboso esengeli ebanda nanu na makanisi na yo. Esengeli omona accomplissement wana deja na makanisi na yo. Elzela ya accomplissement physique ekozala facile po ozali deja na carte to na vision to na zela ya accomplissement ya ndoto na yo to vision na yo. Tosuki awa pona lelo. Nazali Patrick Chimama. Merci, goodbye.